Cynthia Kapash pekisa Sara na kombo na yo. Toyebi tina azotanga ngo. Yo moko po yebi tina azotanga ngo. Sara soka azoloba kombo na yo. Azoloba koleki Karine. Azoloba mama YouTube ezalaka yo. Yo moko yebi deja ke surtout ngai na bato ebele kaka na la Chine ba yebi soki Sara tola azoloba bongo elakisi nini. Likambo nini eza na nsima. Mais bon, Kapash nga nazala tout le temps vie na yo. Na ye na cadre vie na petite sœur. O comprendre? Makambo wana nyonso si na comprendre na nga. Mais na yeli yo na cadre ya grand frère na petite sœur. Ndenge wana te obenganga toujours vie na nga. Alors na ye na cadre bongo. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Kapash ozana 100,000 abonnés. 100,000 abonnés no wana. Félicitations. Alors Kapash likamuna yeli awa nakende mukuse. Sara tola oyoki bien yomoko pozolanda ngo bien. Surtout kolanda olandaka vraiment na ndenge kosakana te. Likambo Karine olandaka. Kote kuna komitungisa te oza yo moko te. Boza ebele. Donc biso nyonso kaka komitungisa te. Siko nde mitungisa ndenge Sara tola abimisi kombo na yo azoloba Cynthia Kapash yende mama YouTube. Cynthia Kapash bobanda na nzela moko tala Kapash 100,000 abonnés. Alors kanisa moko Cynthia Kapash omesa na okotonga. Metango botonga kana ba Malika même Karine achaka kate otongi. Ba Chinois kutu dingungi sangungi baïba na bango rien. Avant ça l'émission na Carmen Odia tona Malika tona Grace Temo. Ba Chinois bachaka na bango kate otongi Karine otongi obeti lisolo équipe nationale obeti lisolo ya grande sœur Karine azamastano. Ba Chinois ba yebitege yoza mutu moko obandelaka makambo koloba simo bombami. Bon, ba Chinois musu ba yebi kote kuna na okoso te. Me makambo no ekendeke bien Kapash tango tongaka na yo. Kanisa tango bwaka na Malika botongi Karine bobeti lisolo équipe nationale. Olobi makambo nyonso linga koloba na émission ya émission kutu etikali moke sima bobandi émission osomona Malika mania même na kati émission makambo yango alobi yango alobi ke o Kapash nini boy rien. Malika asekaka kaka soki bonbo beta ndika tango kaka bokomi likambo tango kaka kolobaki bon tolobeli musicien boye tokotana na likambo oyo nanu kuto tie kombo te. Malika mania asekaka deja sima aseki wana yo bakisi
toteta ndika wana pe malika lobi aye totetaka ndika ngo bosekiso bino mibale omoni malika arevesaka teke botongaki ye botongaki Karine botongaka na mama Charlotte botongaka na babiso nyonso me malika asekaka moke nsima ndika ngo mpe bobeti yango na classement mpo boyokanaki bien me tala saratola bosololaka kutu bokutanaka boye par hasard bosololaka na telefone me tala Kapash nazoyebisa comme grand frère soko moni saratola sobimisa kombono azotia liboso boye yebako ntango bosololaka na telefone asalaki yo kopi enregistraki makambo tu bosololaka donc atio na motambo sikoyo soko azobimisa kombo na yo azotia na problème en bref nakoyebiso boye Cynthia Kapash osali erreur kosololaka kosympathize na saratola osali erreur ye ayaki epai na yo mission ah oui ayaki epai na yo mission mpo utilize yo naloba no clair yango mpe azosala kanisa bien bokutanaka boye kutu rare bozosolola mingi na telefone mpo bozosolola ye moko mpe abimisaki yango landa émission na ye oyo bayambaki ye na garçon wana alobi asololaka na bato ebele me motu moto akoyebaki basololaka na bato abebandaki na bango basololaka na telefone oyoki no alobi yango ye moko donc na yo mpe asololaka na yo kuna problème eza te bokokosolola mais problème nde yo azopiége yo saratola alakisaka comportement ya moto alingi ne bakamaradi te amonaka neti akoki deja na bato aza na bango wana mpe nango mabe te aza na bana ne misato aza na mobali na ye moto abilanga alo bakoki na bango na bato basala bafere me yo sikoyo Kapash fungola matoi nazoloba no etanke grand frère kanisa yo moko soko kolanda makambo na nga te omoni nazoloba bilobela me Kapash kanisa lande mission abandi boye Karine ozosalela nge mission yo loba kwa mama YouTube okosalela nge mission te yo banda nzela moko na Cynthia Kapash eske Kapash ata yo moko yebisaki eki yo na Karine bobanda nzela moko rien nayebi rien me ye omoni ndenge alobeli yango Karine motu bobandani nzela moko Cynthia Kapash akokisi 100,000 abonnés Kapash tosala neti ata propre leki na yo irsel asalaki yango oninga osilika te oninga osilika me zala calme komeka no nanu kosilika na saratola te mpo masolo tu bwanda kotonga botongaki na telefone ye enregistraki yo bosana olobaki bwana osoka na WhatsApp non bosana ata tie haut-parleur to atie haut-parleur te enregistraki yo tout d'abord nga moko soko landi bien na registraka bato na WhatsApp omona lobi otie haut-parleur na tie te finana na haut-parleur na tie na meka na fini asiko na comprendre modèle to azoloba na haut-parleur na sa haut-parleur na enregistraka bango pe so bimaka kitoko koleka alors saratola mpe azosala ndenge moko enregistraki yo très bien koswanise nanu te kotuna ye te me yeba bongama
Asuki wana te oleki Karine na babone ala lobi yonde oza vrai mama YouTube. Kapash. Na ibi place wane sali o mwe sengo bapia o grade ataka na kombo. Yo mama YouTube sali o go. Me guwana eko komelo ngai. Po saratola azo kumisa ote azo teka yo. Ngana tali pongai soki na yebaki yo te Kapash. Soki na yebaki te modeli yo tongaka Karine. Wana na ningali na loba tika na take o kaka. Me lokola na yebi yo tango tongaka otongaka po ebima libanda te. Omondengeza ponga moko na yo totonga. Totonga la baronne, totonga la baronne. Totongi na mama na bino. Totongi na grande sœur ya la baronne. Totonga na bashabani. Totonga banani tenga na yo. Alors, tant totonga, oyebaki obima te, ebima pete. Même si ko na bimisi te. Mais soki na zolo babwe pona sauver yo. Siko yeba ngai tant totonga na yo na téléphone pe. Bon, na sala pe enregistrement. Bon, na sala penza te me na kanaki yo te me sala automatique. On a préparango déjà na bongisa babiloko. Mutu soka na normal esale copie na WhatsApp copie na Facebook copie na Messenger copie. Ponga copie na bandiango lelo te. Même ikutu tango na internet de komi boete na sala copie na ba téléphone fixe. Même ba tourner ça croix oya tango akala. Ça fait 30 ans. Na banda osana oka ba copie na ba cassette. Ponga copie eza penza makamunanga. Ata na lobino ya bongo te ba yebinga. Na kwesa nango na sengisa na bato ebele ba mindele pardon. Bon, toki na makambo siko tozo continuer. Saratola asali yo copie azoteka yo. Kapash confiance a nini opesaki na Saratola. Obangaki monene ne wana. Bayebiso lokola za lokola aza apuchuchoki Obélix aza capable ya koboma fourmi ou bien totiaka ki peka peka. Yaza capable ya koboma ki peka peka. Ki peka peka ebo pombwete. Ki peka peka pona kokanga ye. Fosala batu rebele. Pe foko tia soi na misapi. Otie soi na musapi. Otie soi na musapi. Ozwa malembe okangi pema. Soki oningo kanga ki peka peka omona kaka machi. Me yo sikoyo nazo kamwa soko za ki peka peka ya model ni. Limbisanga. Yo sikoyo nazo kamwa soko za journaliste ya model nini Cynthia Kapash. Tala kunena compare ona ki peka peka. Cynthia Kapash. Otika Saratola enregistré yo. O komisie pe camarade makasi fona nini. Alobe okabelo keti. Jeep. Wane za ba camion atekaka. Soka teki ya a remplacer mosusu. Yozo mona Saratola na 4 Jeep. Non. Asa na 4 marchandises. Yemoka tambulaka na keti. Jeep atambulaka na ngaka po asala video pe azoke nango pa client. Tala ba Jeep aki nango liboso sateka. Eza marchandise. Ateki asombi. Tekiri tsombiri. Tekiri tsombiri. Tekiri tsombiri. Tekiri tsombiri. Omoni. Ariashu nazoloba na bokilo na ote. Bokilo na sala angote. Nazoloba na Saratola. Poye pozola nanga. Na pesi Mike Image mbote. Yekutaka ne calme. Azo comprendre nga.
Alors, Saratola, fungula matoi. Ah, Saratola kutute yo kangana o. Poto zotonga ndeyo. Cynthia Kapash, fungula matoi. Fungula matoi yoza moto. Ozaki pega pega te. Bon. Yo moko yebi sokozana. Yango wana Cynthia Kapash. Saratola azoteka yo. Ateki yo déjà livré yo. Mengai lokola naza vie na yo. Na ye na sukulo mwa muke cerveau. Na ndenga mabete ezonga clair. Po cerveau na yo basukoli yango mabe na Saratola okomi mipesa. Yo moko yebi nengo lelaka. Yo moko yebi nego kena ko luka comédien na biso ki peka oloba o ba pesa o serno ki peka pona ye. Na ye kuta kamwa. Atika la ko yeba ngote ti lelo mona yango je. Yango wana na ye koloba no pona boyi. Turoke na maluku na mona yo ozoluka ba ki peka ba papillon o bando expliquer bango lisusu. O ngai ba pesa nga kombo ki peka pona bino. Est-ce nga na chanza colère o koma bongo. Choko bosana o expliquer ki peka yozo expliquer ki pongo. Yango wana Kapash Saratola pekisaye na kombo na yo mena malembe po asala yo enregistrement. En tout cas, Cynthia Kapash osoyamba bombaya. Continuez. Mikolo na yebi koza na difficulté ya yamba batu. C'est normal. Et kirindi kai panzani. Grâce temo azana likamba ezotinda tabima. Azo bang émission ba kosalela. Malika Mania azo luka sukula image na ye. Tebi kote so sukula ngona nini. Bon. Aosa ne pega musala mpunda. Po mobali oya yemo otango ya poto aoya obebisila image. Bon, era makam. Me bango tu wana okoyamba bango soste mikolo yo Cynthia Kapash. Ezate soko koyamba bango te ou bien bando yamba bango par hasard okoma na confiance makasi na Saratola. Saratola o bando yamba mais non. Soka une émission na koyaka de mbala moko. Pendant une année koyaka mbala moko. Mais grâce temo tango azaki avant monsieur Panzu époque wana. Na 3 mois au mona yi 10 fois. Malika Mania Sere Kirenjika. Na une semaine il y a eu 14 fois. Mais une semaine. Mais Saratola confiance au PC Makasi akoya une fois na une année. En plus, soit déjà irrigation soit une fois na une année. Pas koya une fois na 3 ans. Donc on bénéficie rien na Saratola. Yeba yokoli na daga ba parents. Maman ne peut motei. Mais ye azacheye. Bon, côté kuna na kotate. Na kotate. Po na kotate. Na tchiga. Na tchiki. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. On a chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya nyama danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengia Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.